batunete ba chaka kongo na bazala te. Parce que chaka kongo aza de mukolo déjà ça koli déjà. Chaka kongo aza lelo te. Aza mukolo asa kolaki déjà. Akomi mukuli. Mais comment le papa mandefu bongo mandefu a pembe suka pembe azoko se baser kaka na makambo aba net ba day national il faut chaka kongo azala. Zoro mabialati. Bazo luka bezit. Chaka kongo azaka star te. Chaka kongo azaka mutumo. Babenga ka soki nguma ti lelo na RTNC. Si papa mukolo bongo okosede mubana mikete. Yo yebi nga na kena na RTNC pour na sala test ba boyangwe. Parce que tu n'as pas la compétence. Compétence par rapport à quoi? Kabul mwana kabula tanga wapi? Na ekolo nini ya tangela? Na mboko yoyo basala na ba RTNC. Atangela na tanga na lycée Bosangani obe lycée nini? Tuka bana poto ngai nazo la ce message. Soki boza vrai combattant ya bien. En tout cas en réalité tchala mwana za la matanga na. Il faut beta tchala mwana. Il faut beta ma. Bato ba pesa ki bango mbongo. Oyebi ke alternance fait kota partout. Tu sais que des félicitations. Bato ba pesa ki bango mbongo po ba kende ba na ebembe bana mai ba bendi muke mbongo. Badamela. Tu sais que datala boete a changé qui programme abi que non bato na pesa ki bango mo liboso en tout cas vraiment ba kozali sous-souté. Ne voto changer bato. Yango ndemona moi perturbation puisque c'était prévu. Mais tellement que lobby pe faut le koto ka zo na ba makambu na ye wana kaka. Makambu faut le wana si la raté vérité désir na ke ko sala ngona poto azo continuer ko sala ngona na yebite vérité désir po ba cha ye po atonde ngani na yebite biso to za politique mais to zo ba selo ba réalité mboka na biso. La mwana ti banda disco na bimati lelo par nzembo na ya maluana. O beta kini mobimba bina onti na ba fête. Nzembo ni ne beta ka lisusu. Do bazo luka ba créer yo lingo mi créer. Ozo comprendre, ozo luka o se racheter et pourtant population parce que ba chala mwana wana. Faut to lobela makambo yo. Ozo comprendre, pas tu place aza wana za déjà en danger. Yo ka sané lelo pas tu akufi na prison. Ouais wana kotema na mboka beta ka musique. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos récepteurs, en train de suivre cette émission. Moi, c'est Héritier Maestro devant le micro. Na mesana koye la bino ba information na isa rabino chaque fois que non. Moi, Moussa na bino moi Moussa na bino oyo akendara koluke la bino pena ba information. Mais ba sujet d'actualité ils a ébélé, ils a vraiment ébélé. Il faut tout le bela kangonga isa rabino c'est news mon pépé yasika ils ali quotidien, mais ils ont un quotidien. Donc du jour au jour, actualité ils ont les gens qui chassent ça. Biso tous en apôtre na informé bino. Derrière la caméra c'est Herman Stadi on a tamboli nae. Naye nande konangane bo tuko lana on a ba flash. Je suis avec un journaliste, un chroniqueur, un confrère ou tout ça là nae cop pour te débattre nae moi ba ma solo moko ya bien au seperango. Avec Herman Stadi, nous allons donner bonjour Bogard de la presse. Bonjour Maestro, Héritier Maestro, qui c'est déjà Maestro. Bonjour vraiment à abonné na biso chaîne Oyo. Omoni biloko aboye batum susu ngai vraiment en tout cas vraiment moi na mobile Oyo. En tout cas vraiment na ebité. Mutazo sala ke no bino boye ba information mboka na biso. Merci na abonné na biso oyo batika ka biso te ba benga ka biso du jour au jour pour na koyeba sangwa mboka. Merci na Mamu Christelle Mamu. Beauté on a benga ka beauté présidentielle, c'est-à-dire ta ya ba première dame ya mboka na biso. Merci na sima caméra de kona biso par rapport ya moi bana poto bo tenir nga rigueur te. Mulungeza ko sakana te et puis politique côté zo ambrier biso, côté pe ba ministère bazo ambrier biso, côté bemba lutumba pe bazo ambrier biso na nenga liboma. Merci. Merci Bogard bien anticiper ngai. Na lingato solo mingi na lisolo ya matanga ya papa Lutumba parce que matanga c'était prévu et bima et kita Kinshasa dimanche le 28 mais tout le monde va reporter en ti mardi le 30 si je me trompe pas oyo matanga ikoya mais depuis là, le samedi, tout le monde était batouba kei parce qu'il fallait délégation et qu'il y ait na poto. Mais jusqu'à présent, mais c'est ça les kuna, mais délégation et qui chasse ba kei na n'était pas pour récupérer et bembe baya nango. Est-ce que et bembe ekoya kala batouba oya uta kuna to batouana bakoki koya ko kende mais en retard parce que les lots ils allaient à samedi le dimanche où ils a qui prévu et bembe. Ben, comme il rapportait pour mardi, si tu as l'information. Ouais, information que c'était prévu que non, et bien meilleur lobby. Tellement que bah pesa qui bon gouvernement bimisa qui bon on a.
abimisi mbonke no mwana mboka oyo akufaki na mikila poto aya bakunda ye na mabela bankoko na ye Lutumba que son âme repose en paix bato bapesaki bango mbongo oyebi ke alternance fait kota partout tu sais que des félicitations bato bapesaki bango mbongo po bakende baya na ebembe bana mai babendi muke ya mbongo badamela tu sais que datala boete a changé qui programme abi que non bato na pesaki bango mo liboso en tout cas vraiment ba kozali sous-souté mais voto changer bato yango nde mona moi perturbation na puisque c'était prévu mais tellement que lobby pe faut le koto ka zo na ba makambu na ye wana kaka makambu faut wana si la raté vérité désir na ke ko sala ngo na poto azo continuer ko sala ngo na yebite vérité désir po bacha ye po atondenge ni na yebite biso to za politique mais to zo ba selo ba réalité mboka na biso atika ba mbriema aya za mwana mboka ba travailler na Tshisekedi bon kozonga na eza mabe lobby kozonga na na façon ya lobeli que non ngai soki na ye ça dire que mutunyo se fa telema yo zanan to za yo zanan Ozanet Moutunet nga oza honorable député leader d'opinion. Selon ye papa ngana liaka che. Oyo votaka. Ngana vota yete. Ngaba omoni nga vota Tshisekedi kututé. Ngai. Ngana vota bango te. Ngana vota mutu na nga ngana yebike no apostila. Ozo comprendre? Nanyo. Te omoni maestro. Mususu to liaka de non esprit à société ndengonanga. Mboka na biso commission peut-être au salaire monsieur bo bimika bo imbala moko yo lobaki yo vota ki ngani bo imbata. Babloka na surtout biso ngana. Obangi. Ngana ko banga internet ez église te bon so na yebiso ke na vota ki mutu mukingani il faut na yebiso ka kombo na ye po peut-être lelo mbongo lelo na zoli example nga fati po inanga tes sens te donc tu sais que datala ki abike no e bembe fo ya a sala ki après donc pour na ko ba ke bana mboka après fayulu bana mboka bazana mitema mabe et puis deuxièmement mayeso omoni bembe eza fetité ngana yoka déjà ba information to kenda to ki na ebembe wana c'est lo ba organisateur baliaki mbongo chaque kongo na do bablo moko ndenge wana mais apparemment néo koti lisolo ngo qu'est-ce qui ne va pas chaque fois marambia bibembe chaque fois marambia ya ba obsèque ya artiste moko ezaka ba artiste était mais un homme oyo azali donc toloba une star na mboka na biso ezaka ko causer ba problème s'il faut ebembe il faut comité d'organisation ezala comité d'organisation batu bakobana kolia bambongo c'est quoi ce phénomène selon étant que journaliste omoni ngai premièrement na kolobaka ki ba ebembe ba en fait ba de tozwaka surtout ba de national batu net ba chaka kongo na bazalati parce que chaque Congo a des mukolo déjà ça coli déjà chaque Congo a les lotés aza mukolo ça cola qui déjà a comme mukuli mais comment na papa mandefu bongo mandefu pembe suka pembe azoko se basé kaka na makambo aba net ba day national il faut chaque Congo azal donc comme le cop na et comme cop ko yo monte bana bandal ba bengana ya na matanga mwasa pepe kale ba bengana mabe ngama on azaki sur terrain parce que bon wana bato basala nga sol ba solidarité bandalungu ayaka pour s'imposer mais biso to temito chaque Congo eza bandal les état d'esprit donc magambo yaka na net de salemi boke pa ba Willy Muchene ba peso paquet ba peso mbongo ke ba didi kino ba peso mbongo dame na ndenge na yo ti lelo ndako no wana tika ko silisa ngo kutata niveau te mais ozo kolia ka mbongo ba changer batu mususu Connect ya papa Lutumba komine tikowela chaque Congo koto mama chala mwana ba komina niveau kutu ya koyimili mais kasi ko yango to solo bat bazane mona bazoko mabela na poto chaque Congo komana age wana ti age papa zana zolo kabez de mona nani zoro mabiala ti bazolo kabez ti chaque Congo azaka star te chaque Congo azaka mutumo babenga ka soki artiste en danger azaka journaliste pété do aza mutumo ko landela ba suivi ya ba artiste ndenge zalaka mais lelo akomo créer ba base soko tellement na makambo na chala mwana alobaki mabete malgré azana ba mabena alobaki mabete mais selon la vidéo qui circule entre Baomi Balé ezaki que chaque Congo a sa émission mama chala mwana ye chaque Congo bi eza titre ezaki titre kaka ateka ka titre à mabe contre mama chala mwana mama silika ki pas il faut silika pe papa net vani na parler bo ba yebiso ke no ndenge za boye mama no batso bete na balabala et pas bana mike mais il faut silika ceux qui peut-être eza base et puis yemo lobi que non eza base internet bona boy eza la batu mususu na mboka na biso net chala mwana soka publier photo moko au moins 5 j'aime bango bazami balé na mboka na artiste o ngana mona pena ke ba yuma ba artiste banana na waze quoi so va publier ka photo moko bo na YouTube ou bien soka publier photo moko bo na internet 5 j'aime je pèse mes mots omoni toza na wa biso toza ba journaliste kotaka na ba compte Twitter ya batu waza soka publier photo na internet je pèse mes mots bana poto ba yebi 5 j'aime
Ça dit qu'à ça les rané pour nini asa le plus suivi té batala kaete faut te rané abeta rané ka musique. On se comprendre. Et ça la bien té mais abeta rané ka musique. Donc 5 j'aime na yebité ceux qui peut-être tokolo bangonde nini. Donc chalama na pende mo ça dit ça la batu mtutu basala la internet. Ça peut-être atali na internet ba checker titre moko boye et ko ça les passer. On se comprendre net ba la coste. Si lelo la cause soko ke bobo sa ne émission ko yebiso ki ngana ngana ngaba to internet te popo chaka ba titre mabe okota titre moko boyo la cause akufi OK za base pona yi si lelo la cause dit que si la raté OK internet muté fula kabato on se comprendre ndeko nanga do chaka ko ngabeta ki mabe avant ta titre net batu net mama match à la mona il faut senga maman nazo cha titre boy nazo cha titre boy. Merci beaucoup Bogar, on évolue à tout petit. Au lobby Marambia qui est la cause à émission T internet parce que Marambia ba titre et autres. Il y a un des et biso baby samusala ya internet non ba titre ba ndiko na biso ya internet to chaka. Papa bato wana baboka internet baza batu na soloka. Ozo comprendre baza bandakala baza basombalanga. Na monde lelo ko bo internet te. On se comprendre. Ba titre wana. Titre eza problème te. La cause azara sous na succès te. Soko titre pour pesa makambo mabeza wapi. Mais otuko beta lisolo ya mama chala mwana na chaka Kongo. Ezaki likambo ya titre baswani. Si on azolo ba ke baza basombalanga. Chala mwana ti banda disco ne bimati lelo par nzembo na ya maluana. O beta kini mobimba bina onti na ba fete. Nzembo ni ne beta kalisusu. Donc bazo luka ba créer yo. Yo lingo mi créer. On se comprendre. Ozo luka o se racheter. Et pourtant population baso ba boya ba chala mwana wana. Faut to lobela makambo yo. On se comprendre. Donc pour na ke baza boya bangonde azar artiste musicien. Mais chala mwana azara mutu akabila te papa. Yo ko boya ngondeni. Biso to omoninga. C'est yo boya président Kabila. Na ko boya ye ngana lobaka. E bon Kabila nani? Ngana ko lobaka na lobaka ngona émission na lobaka. Ngai Bogar de la presse. Na za mwana bandal. Place na ngana président za 11e pavillon. On se comprendre. Donc souci na ezaba kanga yo. Mais les airs loba na nga soko za mwana mobali ya solo il faut bakanga lata ilamba blé. Drapeau RDC. Pas tuer refi na kati ya prison azo senga dia ba pardon et pas ya we ranson mais yo zo senga okende prison. Et pas tuer refi a sengi pardon et pas we ranson te. Tala blo mususu toye bakaneni ya ko diffuser yango. On se comprendre. Pas tu place aza wana za déjà en danger. Yo ka sanet lelo pas tu akufi na prison. We wana kotema na mboka beta ka musique. Ou bien we ka kokene na assemblée beta ka musique ou bien ke no koloba na musique. Il faut toyo ke la baninga mususu mawa. Ce qui peut être à côté de prison, il paraît qu'à finga kuwera. Mais ouais, tout autour, n'est pas toi finga kabatu et du jour au jour. Sankara de compte à finga kabatu. Sankara ti le lo ba pesa comme ba faire ba pesa comme anani, ba pesa comme faire ba pesa tilapia. Yo ka sanet maman faire ou bien ba na faire ba ko sepela ke no ba benga mwana ba on tilapia. Muta pesa comme mwana zanani. Et ça Sankara de compte. Est-ce que faire ça kangisa yi? Non parce que Sankara atanga ki parfois kombo na ena ndenga mabe. Ba ça sakang nani? O aloba ke la kosa ke ne pas wera ke ko sumba na toilette abebisa toilette ese bakangisa ye o ebite ke ça la rapaz o moni pota o ya ko finga na pota ko zo c'est des choses différentes ndeko na nga ko buka na te tout les rabade non esprit à société on se comprendre to za na monde o moni lelo les médias en ligne c'est le monde qui domine on se comprendre poso ko ta ba tout o tanga wana ba beta ka susu musique te ba komaka bato ba base ti lelo jiba komo sala ba base avant de bona kiti ça ba base azolo ka succès ndeko nanga internet mutezo fula mais yo le losko zo bo internet ça dit que ba loka yo chebino ça dit que tim mukolo yo ko kufa ko bonga ka lisusu te na vie ozo comprendre et ça ndenge wana ndeko nanga tokolo bagaka te ke non ndenge za wana to bo internet to bo chala mwana il faut comprendre que to za na République démocratique du Congo ce qui chaka Congo achaka bo Rwanda peut-être yango ne ko to moni fulier. Mais sinon, quand ils ont le droit, ils ont membre titre ya émission ils ont le droit, ils ont écarté chaque Congo pour on va dire bien. Et puis bengani na organisation. Même Chalamona en tout cas na ko lancer message na ba na poto tout batala ka biso. Mboko ezamboka na biso. Biso to bunda ba Chalamona na bazo donda mabe. Biso to bunda maestro. Biso to bunda boy pena na ba caméra tozo filmer boy bazo beta gaz Chalamona na so biembe la kabila kuna en tout cas bana poto ngai na zo lancer message ceux qui boza vrai combattant ya bien en tout cas en réalité Chalamona za la matanga na il faut beta Chalamona il faut beta ma pona motif mais Chalamona za mutu na sombalanga za mutu ngambo wana te papa makama matanga Chalamona za nani français ni na kendo lo bana matanga mwana ti le lobby yo zaka na kati ya papa nakotikala omoni mboka na biso nakotikala omoni nayebisaka yo maestro nga nakozanga kolata nakozanga komela nakozanga place akolala mais maloba nakozanga jamais po mokili basala ngo na liloba nakotikala koloba mokolo TV ko bongo na radio on se comprendre Chalamona faut ba beta yi
Vous comprenez? Biso to koza ka ba yuma moko bote na mboka mutu moko bazali ne na ngambu moko boye aye na ngambu mususu to sangana to sali. Non 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 non. Mais mokonzi mboka ye mo déjà c'est parce que le bela mwana mokonzi mboka ye mo déjà si a sangana na bango boke beta pe mokonzi mboka. Il faut ayoka o biso to koloba. Biso to za peuple ba to cheye ye biso. Vous comprenez? Il faut ayoka biso. Mokonzi mboka ko sala makamu selon yete bo beta ye pe parce que pas sangana ba. On a beta ma. Mais ça on a lancé déjà, j'espère que vient nga ono silima me pour no de la sap méthode mulenda. Chala mwana aka na matanga wana te. Aya na matanga lutumba te. Po bango ba ya kana ba biloko moko boye ba ye na ba poison ndeko nanga biso to ana kin. Bana poto bayibi makambo na zoloba bachala mwana wana bakomi na système pusana to vanda bameje baza wana ti basindi lekere baza wana kaka bango na bango kaka mais meje ya kundama na poto aza na kinte soki mutu akeye kosala kinoma nie na façon na ye wana makambo na ngai te. Merci beaucoup, c'est Bogard de la presse, les propos tenus par l'invité ça langage les propos tenus ça n'engage que moi auteur. Deuxième au moninga à part na bandal deuxième place na ngai zaka 11e pavillon na makala. Soki bokangisi ngai te ozo comprendre ponda kwa courir mo batushaka te faut za l'ingénieur sina loba ngana loba kango na kotika la koloba mkolo TV ko bongo na radio na kozanga kolata na kozanga komela na kozanga kolia na kozanga place ya kolala même maloba na kozanga jamais po mukili basala ngona liloba maestro totika tala mboka na biso na yebite po so toza na mboka nini yango oyo na yebite batu nete bachala mwana na ba héros et pour telenge solo ke non neza na boy internet. Akobo internet c'est normal. Tchala mwana publia ka photo moko bo soka publia on internet 5 j'aime. Bango ne mo na wazeko. Merci beaucoup Bogard, je pense que tu as anticipé ils a lisolo ya arroseur arrosé. Donc arroseur arrosé. Bogard de la presse azo senga tchala mwana aya matanga wana teso aye babetayi. Sikoyo Mama tchala mwana sengi alobi boye. Yo zoloba ke internet ezali makambo. Internet nde fulaka. Mais mama tchala mwana lobi internet eza anti-valeur. Okay, wana tchala mwana bungi histoire. Wana tchala mwana bimi, tchala mwana za mutu mboka. Vous comprenez? Mutu mboka ndeni aza kasayene ya ye na Kinshasa. Aza muvila. O bato bakino babengaka. Po tchala mwana babeta tchala mwana aza mutaka nanga. Ngana aza mutaka nanga. Mais ngana bota na ville na yeko kolela na ville ya Kinshasa. Différence betu yena. Eza mutu mususu peut-être baboto na kananga. Mais baboto siko na zamba. Na kata bisobe. Na ndemba balongoli okuna siko oye na Kisasa. Mutu mboka kosaka na te. Nga siko baboti nga na ville ya kananga. Ozo comprendre ville bakomi bien ville ya kananga. Na yeko kolela na Kin. Ça dit que na longo. Na quartier ni. Nga matambati. Yo ke nanga wapi? Matambati. Nga na za mwana matamba ngai matamba. Donc pona koloba nini? Nga na longo na ville ya kananga. Na ye na ville ya Kinshasa. Eza mutu mneti bachala mwana babote na mboka na bisobe na mai aye na ville ya Kinshasa. Moi na quartier hôpital na centre ville. Naza kuna te chala mwana ti lelo bizaleneza bato mboka. Pona nini? Ya zolo bakeno azobo ya internet ti lelo. En tout cas nazo kamwa abengi ngo anti-valeur, c'est ça le plus grand. Quoi? Passer azo ke nengo mama ngenge ngazo ke na direct azo sala internet bo azolo ba direct. Et ça anti-valeur azo ka ba kopete. Anti-valeur bofinga na kamingi na internet et puis dernièrement je pense que tout ça qui nous analyse sur ba vidéo il y a internet il y a bande ko ça la boulot internet porte-parole moko ya Wiranson vidéo moko je pense qu'à Armand Stade tu la biso yango il y a une fille journaliste ba uti ko publier pe sans bilamba na kati ya kikoso azo sala vidéo atindela ce sont des anti-valeurs bino ba les anti-valeurs te ozo mona batu mususu faut kota na histoire mboka na biso faut kota na histoire kokota na histoire eza kofinga muninga bazo teka ba CD appuie Roger ndenga za mutakala bazo teka ngo film pornographique congolais mabeza wa tu fais partie de la culture congolaise mutu mususu tala na France donc toi tu soutiens ce genre de choses mais na ko soutenir ngo ndenge nini nga mutu na bandango est-ce nga mutu na kana internet mais c'est internet azawapi mais c'est YouTube azawapi. Soki mais c'est YouTube azola na makamuna zo ou bien mais c'est internet ou bien mais c'est Facebook à contredire nga azawap nga mutu na kana ngote biloko na uta na ba mindele émission sans tabou et bon sans tabou les kana ba télé 50 ans wate sans tabou ya moyo yo avant sans tabou moi muke na mboka na biso moi na 16 ans 18 ans moins mineur azoteka tanga wisa yebisi papa ke azo expliquer tina ndenge zo sana nzota mutu ndenge za boy papa soko meliango ekotele misa yo soko le meliango ko zala mama na mouvement moi na muke mineur et ça sans tabou te. Mais baba nda ukangana ba société wanati. Siko toki tokena ona nenga internet. Mabeza wapi? Internet ozana monde ba base. Les médias en ligne c'est les médias qui dominent. Soko tali lelo ba journaliste tout, je pèse mes mots. Ba otu basaka na télévision na biso Kinshasa. Tout ya mboka na biso ba kwela internet. Na banda otangela yo.
Vous comprenez? Bah quoi internet? Pour nanine. Internet est visibilité que les kao. Nga on a cause peut-être na quartier na net nga bato belé na les kaka ba baté na journaliste ma yeso. Mais ce que na poto solo na ngeza. Vous comprenez? Ponga na kimisa pe Karine Mokozi. Yango nde bozo wela li solo la bino beta na poto bosa la bino ba bêtise ne bolingi li solo beta maka na poto. Mboka munele ko tikala jamais ko na mboka mutu mwindo. Bandal séparé. Au moni côté toké nango. Bandal séparé lingwa la se wanshito babilo kwa bongo. Commune ya bato adefa kabilamba tile. Te yo soko lobi bongo seke wana ndeko na nga ko bimate. En tout cas vraiment bana bandal bolimbisa ipo aye ko sana mabele na nga. Ozo comprendre obimate oza commune bastar. Esika wenge banda. Tobonga ka histoire ti. Commune basele o ba fali pupa ba kester mobutu avandawa. Ozo comprendre. Donc eza commune peu présidentielle. Po bandal mutu sala ka batu. Ba député to mona kana ba waka ka bango na ba musicien ba mviaka ba vana na bandalungwa. Mais naza kuna te anti-valeur o chala mwana zo ba internet ye pona anti-valeur. Ye chala mwana mboka na ba ye internet. Chala mwana nenga za na soka publier photo moko bo 5 j'aime. 5 j'aime. Ndenge mo na wazeko. So yebisa mutu abonga ko yeba internet tina na ngoni. Non, yé a lobby internet dans sens où on a été. A bien anti-valeur juste na babilo ko na outu ko énumérer awa. Oh yobino ba journaliste internet. Vous êtes en train de faire oh izo ça a bien été beaucoup ya na matanga na bo bana ko créer ba buzz ba bitumba. So que le monde il est en tozoloba. To comme le système ya ko diffuser information selon ndenge ezaleli. Moi la muke ou bien mukolo moko boye net ngana. Bon, mukolo moko boye na venir so suba na balabala. Ngaso nazo le kawane fona télé na ta filmer ye ba tout batalango. Et ça ba réalité. Ye bisanga se ba loba ba comment tita mabeke no ndenge za bo chala mwana boye na boye baswani. En réalité baswana kina shaka kon. So que internet a chebo rwan. Mabeza wapi. Ye bisanga. Anti-valeur wana bazo lobela anti mais c'est anti-valeur wana mais c'est anti-valeur. S'il vous plaît oza wapi nan. Anti-valeur bazo ba anti-valeur mais c'est anti-valeur oza wapi. Ponga nazo comprendre te. Chala mwana zo ba que non internet eza anti-valeur. Et un anti-valeur par rapport ya ba base c'est quoi? Ils ont succès. Chalamon a banda bimisanze monayo ya malouane beta kana ba mongo banini. Et d'ailleurs en réalité et beta ka susute. Yebisanze mususu chalamon a sala succès. Bon, bien que Naza censé yakotanga yangote, mais à part anti-valeur, expliquer biso que c'était un débat entre bango na kati ya commission et organisation ya matanga na batu ya communication na kati ya commission ya organisation batu aza côté ya communication ya média nde babana ko sa débat basengi na ba journaliste et tout ba kende pa ya Dieudonné ya Ngumba ba pesina numéro et pas l'honorable Zakari Babaswe ma baiko senga Dieudonné ya Ngumba ba isi Dieudonné ya Ngumba batu ya internet nde ba koma na matanga wana te ba filmer matanga wana te les internautes donc ba koma na matanga wana te parce que baza anti-valeur donc une lecture plutôt na batutu bazota la biso sur ces sujets banani wana za buzoba banani bakoloba keno bato internet ba na matanga Dieudonné ya Ngumba mutaza Ngumba ti lelo na RTNC si papa mukolo bongo okosede mbana mikete yo yebi nga na kena na RTNC pona sala tesa babo yangwa parce que tu n'as pas la compétence par rapport à kabulu mwana kabula tanga wapi na ekolo nini ya tangela na mboko yoyo basala na ba RTNC atangela na tanga na lycée Bosangani obe lycée nini babodo bakome na ba RTNC wana bana poto bobe ngate na san direct babodo babenga bazala ba RTNC wana ba ilombe wana batangela ngo wapi eza bablo ba yeko komela na ngoto yeje dona ngoma ko loba ke no neza na ba journaliste internet bayate et pourtant yesoka ke na matanga na bando sala direct po banani batalango bana poto moni makambo to lobaka bato bonga mboka na biso ezaka biso moko bazana posa bino botala ka image wana tendenge koleka ozo comprendre yango nde omoni développement il faut bana na ona RTNC nan po je dona na umeli yemo kana makama bal yemo kana makama musique yemo kana na ba journal télévisé c'est-à-dire quoi donc yo na mboka donc c'est-à-dire que na mboka basalela ka yo ka chaîne wana RTNC ka pona yo apparemment c'est pas une punition na posa bana poto batala matanga wana ndenge koleka te mais to koya na nko c'est pas une punition na bino pour tirer les sons bo épargner ba anti-valeur na kati ya Moussa les sons ezate mais c'est internet azaba biso batu to na ngote papa nanga mundela sali caméra asali internet biso batu to nango yete dona ngoma asala à Facebook te asala ba direct te soki te meto kota na compte Twitter ya je dona ngomba yeje donné wana azaba papa mkoloti akotika pe bana mikete bazala ka wana bana poto bazo lukande moye batala ka matanga wana ndenge koleka te
poto yebi ke na mboka na biso ba rankine baza ebele baza na posa baza na eloko moko bo balingi basala bino botala matanga papa Lutumba ndenge ezo salema te mais biso tokoya na nko puisque mboko eza mutu te mboko eza biso nyonso ozo comprendre ba journaliste internet ba journaliste à télévision po bango au moins ba journaliste internet ya télévision bazala susu te tangela ngai ba journaliste oyo yebi ke no basala kana chaîne kingani et puis bazala na internet tangela nga projet de langue bazala na RTNC RTN sans ligne si je me trompe pas RTN sans ligne lingo bani en ligne ça internet et ça YouTube donc bazala posa kaka bango baleka kaka kuna po bana pota na bango so ndene batindela bango code o papa mona bango so bazala ba danger pour tous les journalistes bazala na ba télévision na biso mboka na biso bazala ka pe na internet biso ne tozo chance wana te ozo comprendre ba Hélène Kalema okota boy Hélène Kalema yo wana koto OK boy donc bazala ka na ba YouTube siko ya ko pekisa ke biso to ya te c'est ka pekisa pe na ba journaliste musoso ba ko ya te wana o ya télévision na ba ya ka pete ça dit ka banda ko sala ndere ça se que tous les journalistes bazana ba YouTube ba ya na matanga papa Lutumba te on se comprend po bango tu wana ndenge baza wana zakaka zo publier du jour au jour na ba compte YouTube na ye. Est-ce que Zakaria quoi na matanga wana te? C'est qu'il y a te pas za chroniqueur pe na ndenga YouTube. C'est il y a za na kati ya comité de mais bango baza na kati ya comité na baza na ba YouTube maestro. C'est que baya na bango te. Po bango ba publier ka pe du jour au jour ba na poto batala ka bango. C'est que bango moko na baya te. Tant bino bozo pekisa no ba journaliste à internet baya te. Do bino boza la wana. Boza ka ba image wana po bochaka na poto batala bino. Wana eza wana ba benga kango eza sombala baza bandakala biso tokoya. Lelo makambo matanga papa Lutumba ne ba telemeli yango te mais soki baza ba journaliste makambo ya bela so sema na mboko te to sala ka ba marche to mona ba je donango to sala makambo moko boy ba anti valeur ya mboka na biso ke no mboka lelo to longwa na bakawo biso to longwa to mona ka bango te RTNC kutu bangwana batika ko publier ata biloko moko te afayulu ata ya Tshisekedi na moment campagne na ko déclencher makambo mususu awa peut-être ba je donango mwana moninga ke petit aza liboma te na zo ba réalité yako loba na makambo Lutumba tanke nani tanke makambo yaye na RTNC bando lekisana biloko biso to bando sala ba marche te na mboka na biso siko akoya ko tema bato internet ke no bato internet ba na matanga Lutumba te pona nini yaza famille ya Lutumba donc selon toi étant journaliste en ligne tokozala wana soki peut-être balobi ke no ba sala les recensement ba journaliste internet ba ya te bango moko ba ya te pona ba kanga ngai na yona bakanga na koyebisa bango kake bokanga ngai na yebisi yote place na ngai déjà ezaka déjà na prison 11e pavillon na ke kuna mais bango soki baza na ba compte YouTube ke makambo papa Lutumba matanga esalemi tokei na YouTube tomoni déjà ba kotisi yango wana ekozala eloko mususu to ya te pona nini Lutumba ngwaza ya bango moko ubie banze moto ya Lutumba yemba wana ayembelaka je de nango na bachala mwana eza sens te bango so bakoka internet te baso bakabalalaka oso comprendre soko koke internet te na mama oyo papa subalala internet eza église te bino bozo ba bato internet ba na matanga te poani c'est que boza na eloko moko boy caché bana poto en tout cas ngana zo yebisa bino makambo e commis ko sérieux baza na posa ke biso to ya te na matanga wana po baza na eloko moko balingi basala papa matanga ya tabulei batu baya ya ba keser batu baya ba internet baya ni na ngwe salimu ya Lutumba nde lobi Tshisekedi ya yeko kota na pouvoir sika bino ne bolingi bo changer ke bato internet baya te c'est que boza na secret moko boy caché. Merci beaucoup. C'était Bogard de la presse au micro de moi, Héritier Maestro. C'est un débat qui était très chaud parce que les chroniqueurs Bazo Loba Loba Mingi, Bazo Silicatro, suite à un message au recevoir qui lobby et ça là qui bango bien té. Dans le bomona il est là na kitina naza katandal naza katabandal na yoko luka Bogard de la presse photo meka ko so anae parce que c'était très important. Il y a vraiment un chroniqueur Azo à réagir, bino batubo tout na fait ba question sur l'isolo yango. Bogard de la presse, un dernier message sur tout ce qu'on a parlé ici, un dernier message en batoa tabi. Merci beaucoup Mayeso ngana ko lebaka na bana poto bazo talanga bino moko boye binga déjà ki na lobaka ebele mais na lobaka makambo net mais makambo solo o bazo luka ke biso to na matanga te ya papa Lutumba na biso poto ya kozela bino image bino batu bomesana na biso kotala ka biso du jour au jour bango moko baza na secret moko bo bazo luka po ba créer na matanga papa Lutumba en réalité bango moko basalela kana ba YouTube basalela internet c'est que makambo wana biso to ke ba journaliste internet to ya te na matanga papa Lutumba c'est que bango moko wana bazana posa basale loko moko boye pona matanga tabulei ba journaliste bayaka matanga ya Kester ba journaliste bayaka tabulei kutu soko tali bien tabulei
alaka ce qui ex-gouverneur à ville province à Kinshasa. Je pèse mes mots. Ba journaliste bayaka. Lutumba za simple musicien. Pona ko lobateke ki grandeur na ye, mais abando betanduli. Batu bayate pona nini? Mokonza sika koti. Bino boye ko tele na makambo onke no batu bayate. Pona nini? Bana pona ba bêtise po ba boye ba. Ezate. Bêtise ezate. Tangelanga bêtise ezate. Lelo soko yo boye internet. Maestro, soko boye internet c'est que ba loka yo chez bino. Lokola tala mwana publiaka photo na ye moko, mutune tala mwana 5 j'aime. C'est que lingaka na internet te. Ayebi ne makama internet. Ndenge moko na wazeko. Internet mutu ekomi lelo yo na ba buzz, mutu ekomi lelo na ba succès. Ou bien RTNC na posa kaka bango moko ba diviser. Et bon makambo bando sa na mboka na biso ya bato bazokufa boye bato bazokufa na bayumbi, RTNC bando diviser. Est-ce que Dieu donna ngumba asa loba ke non ndenge za boye bato bakufi boye boye extérieur Kabila na RTNC balobela ngote makambo lutumba ne alinga lobela bana poto bo fungola miso bachala mana na basi bakoli déjà biso ba bilenge biso ba jeune toza posa toya poto tatisa bino bachala mona na ba Dieu donna ngumba basala ba bêtise ebeli mais bango bazo ba ke biso toya te ba journaliste internet c'est étonnant bango moko na bazana ba compte YouTube tango bango bakoya titre nini bango bakocha ezaka ba titre ba buzz vous comprenez mayeso en tout cas vraiment bana poto bon les mbaté bon continuer toujours continuer biso tozo continuer ka ko salela bino boulot na bino biso moko to salela rabino ezana mutu moko ta ko loba ke ba journaliste internet ba na matanga lutumba te po moko eza ayete biso bilenge biso bato to telemaka na balabala biso bato to tambola ka to tiaka ba fe biso bato to kimisi Rais Kabila kabanga eza biso ba bilenge eza bango te bango bazali bato ya Kabila te bazalaka ba bando lia boye na Kabila Dieu donna ngumba wana na ba RTNC tant que bato azokufa na Beni bato azokufa na Sud Kivu Dieu donna ngumba ba bando lekisango te mais ya ye lelo yosoko alinga lekisango peuple toza susu zo baté liso le kolo liso le bas Eliezer papa Eliezer azana compte YouTube c'est quand ya rapeta na matanga ya lutumba te pas za chroniqueur papa Eliezer Tambwe azana compte YouTube asala ka ba émission na YouTube c'est quand ya susu matanga te. Vous comprenez? Wana eza batu na soloka baza bandakala héros na baza héros otela mana ba mibeku wana ko tosa kaka te. E ko tosa te po ye moko chef de l'état nani Fachi asala compte YouTube. Soko betika Fachi vite au moins na ba campagne na ye au moins na ba makambo na ba voyage na YouTube. C'est que ba bloquer mais c'est YouTube En réalité le ngwana na mboka na biso po to lemika. En tout cas vraiment j'espère que to comme juste à la fin ya émission na biso mais na ko zala ingrate na peso premièrement d'abord bambote ozo sala boulot malamu en tout cas tolingaka nde boy babilenga boy do ba sala susu boulot yote bakende pas Dieu donna ngomba opesa bango apesa ye combien abando futa biso na ndeni ye moko azana na simple journaliste ofandi na parler au diffuser matanga bana pota bo fongola miso merci na maestro ndeko nanga bonne mo bomondi ya ba trek no eza ba mapasa bato bayambani na télévision merci vraiment na Christelle Mamonga na bengaka beauté présidentielle mamu wetu Angota makota wele le monde ne mou Esther. Mamu wetu. Christelle maman en tout cas vraiment na beau frère na biso papi Zola Meso. Donc en tout cas vraiment Pichen beau frère na biso ya motema. Cell news ya onde makambo. Ngolo to bito kangi bango singa na kingo. Cursus. Merci vraiment na Chantal Bola maman Paradis maman Ngeso. Popol Beya de Paul Beya. Ah nga Popol Mukelenge venanga. Merci na monaki déjà code. Merci beaucoup. On a le mamé prix Nobel de la sa pour le bac qui to la tanga sol. Tout le monde déjà tozo la tanga sol, tozo me la tanga sol, c'est-à-dire tanga oui c'est à sol na biso. Dieu donne ngomba les mélodies. Merci vraiment à Chantal Bola maman Paradis, Chimène Kela Bakalos, 1000 fois star maman présidente, Baxele maman ya Bogar de la presse ngayo. Merci na Esther Angelos moi na suka ba fleur rose. Merci na président Ferregola, toza pena tant que pena za mutafere. Merci Ferre ndengo ke na Lubumbashi ba yambi onet roi. Même Katumbi soka ke na Lubumbashi ba ko yambe bongo te. Ndenge na Luanda akoka kite mais au moins akoki Lubumbashi. Mais Ferregola beta ka rumba. Ferregola abeta ka rumba. Bana poto boye bi Ferregola beta ka musique ba UPR te. Ferregola aza héritier ya makambo ya rumba. C'est normal ba yambe na mboka na ndenge mesengeli. Nangola kuna babeta kanini esa portugais banini ba bloko wana est-ce que kuna bangola kutu bangomo bangolé baza basombo wana kutu na linga posa otangelanga bato wana te bana balobaki balika biso ka ba makayebo mungu baliaka ebelebele. Merci na président Ferregola, merci na Yada Dango Abana, merci na Vienanga Trésor Abidjo Gangstar, merci encore une fois de plus na Philobola Kisa bol trifasé Philobola Kisa yanga motema na pesi sa mata il faut di maman bonheur
Maman Paradis de Soussou. Quitter tes motopamba, bambota trop na nenga Soudaf. Choisis matata na nenga Soudaf. Na pespe bana poto tout haut surtout. Les lots base à Bogard de la presse congolaise. Vous comprenez? Pour mususu ngai soko tete to toucher nga na kinawa. Yebage na poto na bato ko saka na ko tuté. Na te bade don na mama soko tele meselinga manduki yebake oke no poto. Vous comprenez? Viens na mettre Loma. Na peso ba mbota trop. Tozaki déjà na mettre kwa ka lobi to kosola. Mettre Loma, mettre Fabregas. Mettre Loma moi na KV. Oh, merci beaucoup. Merci na ma caméra. Oh, moi ezamo makasi tozolo belaka ka bati Valère po. Soko monindo ki belela. Moka na biso eza poubelle te. Biso to koya na matanga wana. Biso to koya na matanga papa Lutumba parce que papa Lutumba za papa na biso nyonso. Yo chala mwana, yo jodo nango mazoba keno biso to na matanga te tanke nani. Bino moko bazana na ba compte YouTube, ba compte Facebook chala mwana otaka ba 5 photos par jour, o 5 photos o moni kaka 2 j'aime. To ya raté na matanga po nini. Et puis singa kanga. Merci beaucoup, c'était Bogard de la presse au micro de moi, Héritier Maestro. Ça, c'est CL News TV au Bozolanda. Tout le cas, tout s'abonnera parce que Bilo Aboye fait Zara, CL News TV parce que tout l'exara actualité, c'est ce qui est, tout ya kamba, on peut tout le cas, tout est informé, bino tout est sabino ni nezoli kana Kishasa. Balobi, ma réaction à Kishasa et Zaline Dengenine. Voilà, derrière la caméra, c'était Herman Stadi. Je remercie tout le monde, toute l'équipe de CL News TV. Sans oublier Christelle Mamoulupung, Christelle Larose, la patronne, beauté présidentielle, taille présidentielle, aspect présidentiel, Nengue Bogard de la presse à Otikolobayango. Mon vieux Papinzo la Soda dit Tine un numéro, Nengo Loba qui déjà tient un numéro, Ana Kobo Sarate, et ça a bien Poto Salaboulot, Nengue Zala, Vanessa Moussao, moi c'est un bichi. Sans oublier Rocard Miesi le mignon, hein? Le Rocard Miesi le mignon et deux flashs depuis Chambéry, sans oublier mon grand frère Clary Katou, mon cousin à Strasbourg et puis Lisa Kaloume LK, babi Lisa Kaloume LK nde Makamo, boutique Lisa Kaloume LK na Kinshasa. Moi c'est qui ndaka Chine, moi c'est qui ndaka Dubaï, moi c'est qui ndaka partout dans le monde. Koluka Bilamba ya bien, Koluka Mamba bien et deux flash Lisa Kaloume yango oyo. Donc et sengo ya trop, c'était Bogard de la presse on a mbaki lelo poto mekakosola nae. Je vous remercie, je remercie Golo Mayala. Merci Namamou Christelle pour la remarque, pour la orientation, c'est comme ça. J'aime bien comme ça et ça a plaisir de comment qui donne la réaction à eux chaque fois et ça a plaisir et surtout non les commentaires na bino fort, ba commentaire na bino fort. Nyonso ya on est pesanga siko makasi au salara lisuko quoi améliorer comme musala. Bo salara ne bongo, et ça normal, et ça anormal. Merci beaucoup Herman Stadi, on se retrouve prochainement avec d'autres actualités. Bye.